Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yo ntwadi wangitata mwanda wavelela vika wakwa masikilanga muna yeto tukwaya kwa yelemvu se ye mwane tata mwanda wavelela. Amen. O kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Lelo ezali na date ya le 17 juillet l'an 2024. Milulu na biso oye koleka na kati na Lingomba solo nyonso ekozalaka na signification pe na likambo na yango. Donc tokozongisaka makanisi na kati na Lingomba na bafete na biso yango na nzoto ya papa Simo Kimbangu Kiangani oyo apesi biso nzela ete tokoka kozwa mikro pe koloba likambo oyo ekotambola na kati na mokili mobimba pe Lingomba ya tata Simo Kimbangu. Ye moko papa Simo Kimbangu Kiangani alobi ete na milulu nyonso oyo ezali kokanisa na kati na Lingomba delo oyo solo ezali tolobi ete ye apesi yango na bana ya Koriki. Apesi yango na bana ya Koriki soit pas jeune oyo tozali ke na kati na Lingomba tata Simo Kimbangu oyo tozali bana ya bilaka kasi na kati na Koriki ba invité bambuta nyonso oyo tozali kotambulisa ba mouvement. Lelo pe eye ko coïncide te Lingomba mobimba ezali aho batambolisi nyonso oyo bapesi biso responsabilité na kati na Lingomba ya kotambusa bandimi bwete tokoka koyoka likambo nini bapapa balingaki na date oyo ya le 17 juillet ndenge elekaka na 1972 soit 72 yango tokokende musika mingi te kasi mingi ngai ndenge nalandi matei oyo uti koleka tata pasteur uti koteya biso pe na mai oyo tata Molimo Santu papa Simo Kimbangu Kiangani atindi ngai tokokende mingi na banzembo po towela ngonga ya kosala musala oyo kosalama na libanda nzembo ya yambo na kusenga ngo na ba jejeki ya mibale ekozala na biso bakoreki pe tokoya kosukisa na choral Yerusalemi ya banzembo wana nde na prevenir bino bozala ya kobonga matangu na kosenga bino banzembo wete ekoka koyembama mpona kotia makasi na matei oyo touti koyoka na mokolo na lelo oyo le 17 juillet l'an 2024 solo pe dirigeant nzembo ya yambo mvoila tatu za tata Simo simbi disalo kya sebeti diatela mkeleka koloba ete bamvoila nyonso misato
likambo nyonso bakosala na kati na lingomba bayokani na bonzambe na bango pamba te bango nyonso misato bapesameli mokumba ya kotambusa lingomba ya tata molimo mosantu oyo likambo eza kosalama lelo oyo kokanisa na 1972 etumba oyo papa Diangenda bundi banda 1960 koloba ete banda le 12 avril 1959 tango mama Mwilu asimbisi mvwala lulendo ya kotambusa na 1960 59 na 24 décembre lingomba ebimi oyo emonanaki ete likambo tata molimo santo ya solo esi enzwi nzela esi ezwa nzela ete tata molimo santo elobamaki ete tata molimo santo banda abandi mosala na ye na nzota papa Simon Kimbangu kino suka ya mokili ye kaka mutakotambusa mokili ye pe kaka mutakopesa kinya na mokili oyo muyini oyo tolobi ete Lucifer azalaki angelo oyo alingamaki mingi na tata Nzambe kasi na tina ya lulendo orgueil tata Nzambe akitisaki ye na se mingi tokolobaka ye tata Nzambe me ndenge nini ayebaki na ye ke mutu no aza mabe akitisi na se aya koyokisa biso pasi awa na se ya mokili balikambo mosusu te oyo batata baza kolakisa biso ete po ete tokoma esika pai na ye tozala petwa tata molimo santo na nzoto papa Diangenda kontima topumbwe ekulusu atamboli na mokili mobimba surtout awa na Afrique RDC Congo Brazza Angola nani ayebaki teke tata malongo papa Diangenda kontima alekaki na bisika nyonso wana wana ko prepare biso tozala petwa na miso ya tata Nzambe po ete mokolo wana ya suka po ete tokota biso nyonso na kati na Yelusalemi kopumbwa Bible na bamboka nyonso misato papa Diangenda atamboli na baprovince nyonso ezala na Angola na Brazza awa na RDC atamboli na baprovince nyonso wana po ete tozala na preparation ya malamu biso nyonso tokoka kokoma na mboka elaka ntango tozopumbwa ekulusu tozopumbwa Bible eponaki mutu te kekimbangiste kaka biso moko toyebi soki akomi na mboka ozala kimbangiste non kimbangiste topumbwe Bible ekulusu topumbwe ntango papa Diangenda kokoma na maboka na kokota na bandako ya bato nyonso ezala bakimbangiste ezala bano kimbangiste bandako ezali kofongwama akota na ye alongola milimo nyonso wana ya mabe bazali kosala bango misato na boyokani soki lelo ekomaki na ngonga ya retraite mpona nini bilaka ezali kokokana na ntango wana balobelaki yango ete tokomi pene sikoyo po ete kotonga temple oyo ya Yelusalemi na 76 na ebandela temple na bakimbangiste na bano kimbangiste balobelaki yango boyi surtout bano kimbangiste ete papa Diangenda to bamvwala misato lingomba tata Simon Kimbangu azali nde kotonga nzaza arshe ya Ndowe
nzembo yembami bobenga bango bakota na bango nzaza ya juga yenena me bandaki na retraite oyo lelo ye surtout biso ba jeune tozalaki préparé ezala bango nyonso bapapa misato bamama misato biso bana tokotaki ya retraite surtout biso bana obligation batata balobi bino pe bana na biso toboti bokota retraite oyo bazalaka na ntango wana bazali batémoin bazali ndenge nini biso bana tokotelaki retraite pe balobaki na biso ke bino pe bana il faut bozala préparer spirituellement yango ndenge nalobaki tokokende mingi na banzembo oyo nzembo ya mvwala tatu zisimbili salukia se beti diata mukieleka engwe kese mulumbu eki dirigeant esika bozali bopesa biso nzembo kaka couple wana onga na 5 yango tozali bana na mapamboli oyo lelo oyo na papa Simo Kimbangu Kiangani azali kolamusa biso maso oyo tozali komona maso oyo tozali koyoka bapapa yango babandaki koprepare biso pamba te bayebaki ete na mikolo ekoya mipepe makasi ya ndenge na ndenge oyo koyela biso pe ntango wana papa Mfumalongo papa dengeda kotima ti oyo toye kokuta ye avant liwa na ye soko kutani na papa Mfumalongo papa dengeda kontima soki mbala ya yambo tango bokutani na ye olobi makambo nyonso atie na libondeli akopesa yo maikasi suka ajeyo elembo dirigeant solo simana retraite ndenge tolobile yango na le 4 juillet 1976 bache bapapa bango nyonso misato pioche ya liboso mpona kotimola fondation ya ndako ya Nzambe oyo tozali pamba te libanga esimiti amelaka banda le 6 avril 1961 oyo tokomonaka liboso ya Kilongo
musala esalami bapapa balobi ete tokosala musala oyo pendant 5 ans. Donc soit dans les sus avril 1981 ndako ya Nzambe ekoka kofungwama. Ba jeune tozalaki déjà préparé ndako ya Nzambe etongami. Papa Mfuma Longo abundisami papa denge na kontima. Bambongo bato bapesa susu bambongo te po ete ndako ya Nzambe efungwama te. Biso moko tomonaki oyo biso bana tata Simo Kimbangu bamikolo oyo tozalaki na tango wana papa Diangenda suite na poursuite ya moyuni apesi masenge na mabe bapesa mbongo te po ete ndako ya Nzambe oyo etongama te. Mingi na kati na Lingomba bazokozwa mbongo mpona kotonga temple bakotisi yango na banzela mosusu uli ekoma awa kino ye moko papa Diangenda alobi ete fini ete biso baresponsable bapaster tosala lisusu récolte ya bambongo mpona kotonga ndako ya Nzambe. Ye moko asispandaki misala nyonso oyo ya construction ya Lingomba na bamboka nyonso misato ezala Angola, Brazza, awa na RDC oyo toza koloba boye bambuta bayebi. Ye moko siko azwaki grand devoir ya kotambola na baprovince nyonso. Mpona nini? Tata Nzambe akolongaka kaka. Tata Nzambe akolongaka kaka. Ye moko atamboli na baprovince oyo faki tozali batémoin ndenge nini papa Diangenda atamboli na bamboka nyonso misato Angola, Brazza, RDC mpona nini kokongola mbongo ya construction ya temple. Na Kinshasa ndako ya Nzambe ya Bukama ezalaki en cours, ya Nyangara ezalaki en cours, mais nyonso wana batravaux ezalaki suspendi. Wana nini? Tout d'abord papa Mfuma Longo papa Diangenda kontima atikalaki susu na confiance na biso batambolisi te. Ye moko sikoyo ndenge nazoloba boye oyo bato bazalaki na ntango wana bayebi. Biso mpe awa na Yerusalemi toyebi objectif oyo ezalaki ete après 5 ans temple ekoka kofungwama. Solo tolandi mateya ya lelo oyo mpe ya lobi toyokaki jusqu'à le 5 avril 1981 na biso moko bandimi na biso moko bapaster batambolisi ndako ya Nzambe yango toye koinaugure banjete ya safodage eza nanu oyo ekozala inaugure lobi. Toyebi ndenge oyo tozalaka bambuta bake kofukama epai ya papa po ete soni ezala te oloba kaka ete ndako ya Nzambe ekofungama kaka a une date la ultérieure pamba te bacondition eza réuni te. Bambuta tozalaka ntango wana toyebi le 5 avril 1981 kino papa Mfuma Longo papa Diangenda alalaka na kati na ndako ya Nzambe na 4h du matin ntango akeke boye akekokuta ndoki ya koti na kati na ndako. Toyebi likambo wana. Donc toyaki komona yango biso moko nde toza komona na papa Simo Kimbangu Nkiangani mpe ezalaki kuna na amphithéâtre ntango papa Swing alobi eke ya solo na ndimi ya solo awa na l'an 2021 mpona musée surtout biso bakimbangisi tolobi ke a promettre l'an 2016 emonani te 18 emonani te oyo kaka l'an 2021 tiketo total. Kasi tongo ya le 6 avril l'an 2021 ambassadeur ya Union européenne azalaki portugais a témoigné liboso ya mise ke
oyo toluka ka miracle oyo eska sa miracle te parce que ye ayaka avant 2 jours ana kamba azotala mise ndenge ezalaki kasi le 6 avril wana en 2021 monadi mokonzi ya mboka akati riban makamu sinini oyo toza koluka lisusu na papa Simon Kimbangu Kyangani biso bakimbangiste yango nyonso wana ete baza kobundisa tata Simon Kimbangu tozoyeba teke lingomba moko kaka moto ekotikala na mokili nzambi votele tele likambo ezali ndenge wana pamba te biso nyonso toyebi ete tata molimo santu ye moto akokonza mokili mobimba ye moto akopesa biso misala ye moto akopesa biso bomengo nyonso toza nango posa ye moto akopesa biso kinya yango jijiki dibundu dimosi kaka diyala munza idantumwa bokende bomata bokita bobundisa ata ndenge nini toyebaka ete lingomba moko kaka ekotikala awa na mokili mobimba ekopesa biso kinya ka tata Simon Kimbangu po ete moyini azala sur ke mpenza eza mpenza ndenge wana il faut attendre biso batentation ekoya na ndenge kasi papa yangienda kuntima alobi ete natiki bino na kati na cercle mutu aningana te jijiki
Lingomba oyo ya tata Simon Kimbangu ezali lingomba ya tata Molimo Santo mfumu wa Ndongo yango tokobengaka papa diangenda totakobenga ye oyo azalaki liboso na bandeko nete mfumu wa Ndongo batambusa libundu balongo Molimo Mosanto yende suka nsima na ye mosusu azali te nzembo elobi ndenge wana baye koloba awa tokomi pene ya kokota na mboka ya Elaka bana Israel tango bakomaki pene ya mboka ya Elaka Moïse afandisaki bango nyonso esika moko mpe kopona banongi zomi na mibale oyo bakendaki kotala mboka batata na bamama Kimbangistu tososola mingi na likambo wana papa Simon Kimbangu kokende na ye kokangama na ye bakoko batunaki nini otikeli biso Bible mikakatano nyonso bokozala na yango botala na kati na Bible bapapa balobi eke baresume Bible nyonso balobi ete bolingo mibeko pe misala yango kaka nde ekolongisa biso toza na maloba yango ya bapapa bino pe bozali na yango
ntango nyonso mikakatano ezali tala na bible likambo yango na ntango akala ndenge nini ezalelaki yango papa simuki mbango kyanga nazoloba ete loba ya kala loba mpe ya sika soki okanisi ya sika tala na kala makambo yango ndenge nini elekelaki kuna na nzembo baza kotuna oyo mingi bazangaki kokota na mboka elaka wana nini koyima doute na zomi na mibale bo bakendaki tokokoka te etumba mbinga o baza kuna tokolonga bango tata ndenge nini tokolonga bango te baza bambinga nokeba na biso kasi mibale balobi atako baza bambinga biso tokoafronte bango tozali kotya nzambe na biso liboso yango nzembo etuni biso eske biso toza na ngambo nini na oyo bazalaki na doute oyo zomi wana bazalaki na doute ou bien tozali na mibale oyo balobaki ete ata ndenge nini nzambe na biso azali elonga ezali kaka yango toza komona na kati na lingomba makambo eza koleka ndenge papa paster auti koteya biso surtout ba réseaux sociaux ezokobangisa biso mingi tozala kaka makasi na likambo moko oyo batata batikeli biso bolingo mibeko mpe misala regret ya papa diangenda kontima na biso bajeune tala mpasi oyo bamoni mpona biso bajeune mpe biso bandimi na bango ya tata Simoki Mbangu soki mopepe moko kaka moke eye lingomba eningani mingi tobimibimia bamisusu tozokanisa ndenge nini kozala tokanisa na periode oyo ndenge ezali koleka kasi papa liangenda alobi ete bino bandimi mpona nini bozalaka boye mwa mopepe kaka moke boningani bokomi lokola mandalala minkwikisi koreki bilangi lembe wilanga mpona nini boza kolanda mibeko na ngai te ndenge totikili bino biso misato biso bandimi chrétien lelo croyant kimbangiste mwa mopepe kaka moke oyo nyonso toteyi bino ebungi
tozali kozwa ngonga mwa mulai kasi tozali nde kopesana nde mayele. Na le 28 septembre 1985, Papa Mfuma Mbanza ake kosala accident kuna na Kikulukuta. Kasi yambo accident esalama solo ayebisaka ngai mwana eke benza esika nazali kokende. Nazokende kokonetre accident mortel. Kasi mobondela makasi. Oyo signe asalaka pai na ngai na bonzambe na bombaka likambo wana. Wana eza ya motema na ngai. Accident salami un samedi biso de kozwa sango le lundi. Kasi ngai nazalaki na motema ya kokita pamba te na sini wana asalaki ngai natali mokolo poso yoki sango te, mokolo ayenga yoki sango te na bika. Donc soit esalami eke denga lobaki te nzambe azali nzambe asalisi. Lundi tango nayi ko apprendre nouvelle na 13h ngamoko bayebisaka ngai na mwana papa Silu Makola oyo azalaki directeur de l'école de formation biblique ao na Nkamba ya Yambo. Tango informe nga na libonde linga la kanise qu'il n'y a pas danger. Et puis il peut apprendre une nouvelle à l'obéité à salaki accident mais azane très bien na tiki na ndako papa kisolo kila kuna na Gombe. Azalaki na motema kukita. To bunga magina mama to ladi kuna na Kinshasa lelendi wana. Kokoma to kana kokoma vers 19h na kutana papa Mfuma Long papa dangi na kontima. Alakisinga mutuka. Dala ndenge salami kasi nzambe azali nzambe abate libiso. Mekende na Gombe esika ya azali. Nakomi kuna nazalaki na mawa. Papa kisolo ka mbenza qu'est-ce que tu es venu faire ici? Papa alandi bwana papa papa sabi non tu rentres en Nkamba cette nuit. Tu ne dors plus ici. Ah ayebisinga ike zonga wana Nkamba etukali vidu zonga. Mama Nsalulu akeko senga pa ya papa kuluta lubi mwana ayeka na buto na fatigue nyos soki koko permettre ye azonga lobi na tongo papa kulutu nde yokila kinga ayebsinga ike fo okene na Nkamba ofanda kuna na Nkamba wete yoti kala kuna nazonga ki mkola mibale wana. Puis là, au mois de septembre, tu as qui était papa Mfuma Mbanza Kozonga Noki, et surtout, fête, il y a le 12 octobre. Nasenga Kintera Super papa, jusqu'au fête le 12 octobre, comme il peine. Wana Congo central, Nyonso, et Mataka Makasi le 12 octobre, wana 1985, Pambate, Bayakotala papa Mfuma Mbanza. Communion ekozaka. Papa bazongi silinga yano yozala kuna osalisa fete wana le 12 octobre. Na mitalaki. Na bomwana nazaleke kokoka te. Kasi na malako ya batata na yebaki te nazana ya kokoka nazana problème te. Musala esalamaki. Balobi ete makambo nyonso yo osalisa sauf la communion papa Nkimu de bajouer rôle wana na ndenge esalamaki.
na le 2 décembre 1985 wana ntango bapapa bazongi bango nyonso misato esengo ezalaka kasi papa Mfuma Mbanza ntango ekolala abengi nga Mbenza ngai nakozala na bino lisusu te kasi ndenge likambo yango nayebisi yo koloba yango na mutu te meme na mama na yo koyebisa ye te bandeko na yo koyebisa bango te kende soki obimi awa kende kolalaka na ngombe ke soki esoka kolalaka ata kutu mpa bandeko na nga okende te ngai na bonzoto esalaki ngai pasi papa azali kotika te azali kotika biso mpe nayebisa te na bandeko na bango na bandeko na ye ete azali kotika biso mpe nayebisa mpe bandeko na nga te nabimi na ndako na ye na mise wana ntango nabimi ntango nakomi libanda wana papa Kulutu na papa Mfuma Ndongo bazozwa mwa mai na bango ya moto ndako ya papa Mfuma Ndongo nabimi ntango nabimi po ete nakita natali papa Ditela ye papa Mfuma Ndongo aza kobenga yo mpona bato bisusu bazwi biloko ya kolia te komsa oluka moyen bato wana balala nzala te balia me papa Mfuma Ndongo aza koluka yo okende kuna nakomaki na équation nakende to nakende te nakeyi papa abengi nake kofukama apesinga mitindo me likambo oyo papa Mfuma Mbanza ayebisaki ngai na motema nange esalinga kaka toujours pasi papa Kulutu atuni ngai nazomona yo on dirait oza na courage te nini esali yo émotion ndenge papa azongi ou bien ndenge nini ngai pete likambo eza te ainsiste oza na likambo nayebisi papa Mfuma Mbanza likambo na kobimisa alimisa nga pamba te apekisi ngai naloba te kasi likambo nini yango abi ete ye aza kotika biso kasi nayebisa bino te batikali kokata mai ya moto babandaki komela tokei tokoti na ndako na ye na chambre ntango nga na koti amoni ngai papa afongoli miso atali nini lisusu atala na nsima na ngai bapapa nyonso mibale likambo nini olobi pa ya mwana papa Mfuma Mbanza azoloba te atuni ngai yo likambo nini nga nayebisi yo nga nayebisi papa oyo yebisi ngaki ozokotika biso me nayebisa papa bango nyonso mibale te kasi na yo mutu natindaki lokola loba likambo yango obimbisi yango na bino bato boyoki yango bino mibale bandeko na ngai bolemisa ngai zala moko papa Mfuma Ndongo azwi parole alobi ete mbutaki yangani toyokanaki boye yaya akokende liboso papa Kisolokela akokende liboso ngai nde nakolanda yo ndo okosukisa makambo nyonso eza boye te papa Mfuma Mbanza alobi nandimi eza mpenza ndengeni wana me ndenge nini olingi kobebisa likambo yango oyebi te ke likambo yango ekozala sekoseko ekokende na mutu mosusu te kaka na liboto oyo oyebi yango te buta papa Mfuma Mbanza alobi sinasengaki bolimisa ngai bayebisi ngai yo mwana moto eloki likambo yango oyebi sekre wana kobimisa yango te tikino mokolo papa Mfuma Mbanza akozala te bongo obimisa sekre oyo oyoki donc na bomba sekre wana pendant le 2 décembre 1985 kino naye kobimisa yango na le 16 août l'an 2001 ndenge papa Mfuma Mbanza
ayikotika biso me likambo ezalaki wana ayebisingaki na ntango wana soki mbutaki yanga na tiki ye nde akolakisa yo mbenza ndenge nini bokotikelela na lingomba po ekoki kokende esika mosusu te ekoki kokende esika mosusu te nde papa Mfuma Mbanza na le 16 août wana na 4h du matin na l'an 2001 ndenge atikalaki kolakisa ngai likambo yango ndenge nini papa Simuki Mbangu Kiangani, ndenge nini papa Solo, ndenge nini papa Arma. Kasi liloba papa Mfuma Mbanza bango nyonso misato balobi ete bokomona ntango bokotikala bino na bino moyini akokota po ete abungisa po alongola surtout papa Dangela lobe akokota po ete alongola bilembo oyo biso totikeli bino bilembo nzembo yango korali Yerusalem yo mondi misimba elembo na yo oyo bapapa batikelaki yo simba elembo me Satan aza pene po ete akoka kolongola kobotola kutu te me kolongola elembo oyo tata Molimo Santu atie na yo Yerusalem banzembo eza ya kala pe na ntango wana ekoremarke na ndenge nini na ntango wana soki ekoki ete botongi Yerusalem ye makasi nde sikoyo Satan akosala molende po ete kolongola elembo na bino wana epesa bino bolembo po ete botonga Yerusalem te. Kasi oyebaka oyo akosimba elembo na ye yende akokota mboka ilaka yende akokota na kati na Yerusalem pamba te ntango kokoma bakotala elembo wana esukisi obongisaki yango yango papa Simuki Mbangu Kiangani alobi te action de grâce Yerusalem nzembo eza na Kikongo yango yo dirigeant soko osilisi okoya mbangu awa oya koloba nzembo elobi nini Satana lukufike na mudimuke koki watambula Satana lukufike na mudimuke koki watambula Mbanza mpaya vele Kunikuna
muselime boza pende kobonga mate faki oyebinze mbwango tuta yango pwete eningisa biso bandimi toyebaka tata molimo santo papa difumalongo papa dengena kuntima atikilaki biso nyonso bilemba papa bamwana nyonso misato soki yo si obungisaki esika wana yango papa simoki mbangani alobi action de grâce pwete bilembo wana nyonso wana ekoka kozonga. Merci Yelou Selemi, merci Faki. Tata Molimo Santo, Papa Simon Kimba Unkiangani. Sola moniete mingi to bungisi bilembo na biso. Kasi pona kokota na mboka elaga soki elembo wana ba papa bachaki yo soki ezali susu te. Kokota te. Kokota te. Yango apesi biso mesure de grâce. Tolanda matei, malongi. Oyekola lisusu. Ozano mwana ndaku me yekola lisusu pamba te esika okei wana ozwi masengene ya mabe ye oza mondimi. Nakati ya biuvu ye mvutu mikanda o ya mike ba papa batika ki elobiete yo mutu oza mondimi okoki kozala lisanga moko te na batioli ngui kisika kula jete nginzila musiko yemimvwezi solo soki okoteya bango oteyi bango baye koviluka wete balalelika motata simuki mbangu wana malamu me soki ofandi esika ya batioli po babungisa yo elembo esika wana biso bandimi tozala très prudent.
makambo nyonso wana eza na mikanda oyo bapapa batikili biso papa mfuma mbanza padi alunga na kiangani munkwikizi kavwandanga fuluki mosi yemimvweziko yemintiaki ubalongela voka bavilukiliko ubayambula kasi suku yokangamina bango mondimi akotambulaka elongo moko te na oyo baza kuvwezila baza kofinga solo ba réseaux sociaux c'est bon mais landa likambo oya solo soki eza ya solo elobi solo wana epesi te kasi po ebungisa yo kolanda nzela wana te yango tosengi bolimbisi tolobi mwa mingi kasi wana nde po tokoka kozwa mayele ndenge nini tokoki kotambola na biso bandimi oyo si tozwi elembo ya tata Molimo Santu toyokaki na matei na biso mingi tozali awa tokotaki retraite te okoloba ete ntango nanga nazalaki nanga te nakotaki retraite te kasi na 1989 baye kobimisa soirée spirituelle oyo ezali kino lelo oyo bapapa batikaki pokwa nyonso okoti soirée nsima ya soirée ozwi mbote ya paster elakisi ete elembo nde yango wana bapapa batikaki kino lelo soirée ezali oyo sokotaka soirée te wana yo moko kaka wana kosilisa maloba papa atindi yango biso bana koreki lelo malamu mosala ya botongi emonana donc ntintsani oyo toyina yango ezala ntintsani ezala $10 bakado lobi tomibongisila pamba te ezali ndembela tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu kiangani bengi biso bana koreki ya mokili mobimba solo toye oyo toye musala emonana oyo bayete toyebi ete mikakatano ezali mingi me soki batindi yo mwa musolo po etonga Yelusalemi malamu opesa nzembo ya suka oyo bamisise bauti kopesa biso ete elembo wana soki eza te na miso na yo okokota te koloba ete tata papa alobi bikateli boye yo opesi te pamna nini apesi yo litei ate mbongo yango toza kopesaka oyo topesaki te esali mosala nini kosenga ntango kokoma wana elembo wana eza te okokota te ozangisaki kaka wana ubandi koyemba nzembo na premier poste eke mvula ye mwini ambasi kwani bikumbani na okomi koregrete tata undoloka akolimisa yo kasi kaka la premier poste mingi oyo basalelaki tata nzambe batiki biso mingi baza komona na kati na famille akoya na nkamba solo na nkamba kasi komona namonaki ndeko na ngai na kati ya Yerusalemu elakisi ete wana si akotaki na ye elakisi ete ateyi bino botikalaki nsima soki bolongi te ndenge ye alongi a premier poste kaka tolanda kaka ndenge tata kotinda biso na kati na bolingo mibeko mpe misala okomba tata mwana mpe Molimo Santu amen. Bika tokubikeno moko twatonda lusiamo sututambuli kwa sedito musola kwa seye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela